te non 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 na est-ce qu'on a pembe yi ya lufula siko intérêt ya carrière nanga lokola ba fan na biso ba ki na mwa ndenge ka yebi ka ne BCG fonctionne so longo ya on te laisse voilà fona ça na côté oyo au moins na tie photo nanga ba to ba commenter na ça ba warrior ça dit ba fan nanga pe ba warrior quand j'y étais dans Wenge BCBG il y avait côté papa chéri yango kuna ya Noël ngama kanda we ranso to pesa na mbote au moins ko ba miel azate nanu vous comprenez tout ça miel na kati ya ndenge ni na pour ça na bo na mono ndi oyo kai ba koko di koko comprendre ba koko di koko ba tuebi ndako petwa de Bordeaux na uta ogangela Panga mekanga déconner aigle na ogangela non Fuji c'est mon ami ouais c'est mon ami quand on a commencé ce monde d'amitié nous on était déjà ensemble depuis la nuit du temps anga bunga ka moi dimi kenenzela wana on a benga qui entre frères et amis tene ko mala sima folo ba c'est mon frère ko kende susu na nzela conseil on peut ça ba artiste msusu to esa baba bengu ka te po utaki wenge utelema ina papa chéri utelema ina vina biso we non faut ban makamno so bana ona se baba rezebele la ba petra ngolo na ba palanka obando beta na ona nolo sine atanti ku ya wana nani sala makamulugo la ngai ndo zano le kamiel me ayebiti ya mo ba to BCG faut ba betela ngama na komi nzembo na ndenge zule maza na komi nzembo ne zule maza une belle chanson mais oui voilà donc en tant qu'artiste na bi zule mana opeso nzembo oye kokani na yo. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes avec Ponta de Lança. Et là, là, Pembe là, jamais là. Il y a un soldat, il y a section Doule. Ouais, section Doule ne tombera jamais. Mais il joue un rôle. J'en profite à saluer Nick Cheta, Trésor Bakala, Olivier Rakiala, Armani Balov, Lovalov, Maître Merlin, encadrement, et puis Tamarco Poutine. Guillemont de Pontacle, Luanda, Seboul Poiti, na Armik Falay, donc nous rotang la communion stepo, voilà bande kolangai, ba mettre Merlin encadrement voilà. Mais na tuna ki section Doule Baksa n'est pas artiste. Donc section Doule malheureusement ils a groupe. Alors il faut faire ça maintenant bureau. Donc apparemment section Doule peut faire comme ma chaîne. Oh. Parce que section Doule est un groupement BP ça va artiste force. OK. Ils ont module mon kubo ils ont tamboula ils ont tinda yo ça il kamumuninga salaki. Ata o sala ngwa 100% te. O sala na kati c'est-à-dire au limwati. Et auparavant vite fait moi ba fatigue a vite fait zalaki mais les loebi que soke yinde lio na section Doule côté voilà à part section Doule kuna tobeta na nde ba pembe pena ya lufula kari kuna totala kate o kutu oyo nani non pembe na yo e ozala parce biso sko to sala effort section Doule pesa biso force to salaka makambu oyo parce que makambu yo sali ya bien na section Doule yeba ki osali yango nde na mokili mobelinga so section Doule yo validé yo yeba ki bazo lingo partout donc section Doule za ba tête moko donc on a félicité bino nyonso ne bozana na kati ya section Doule na
na frère Nabiso David Ewembe. David Ewembe. Merci beaucoup pour la assistance wana. Ok. Et ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Ponta de Lança. Ponta de Lança na kata Luanda. Ouais. Nous sabisongo pendant longtemps na Angola, Angola. Voilà. Et le loyer na Angola. Ouais. Zasko na kata Luanda. Ouais. Mais invitation tomoni Patrick Beckham na invitation. Après Ouais. invitation pour na TikTok. To a sepela kaka kyo ya ko zala nae. Donc merci beaucoup pour la question. Tout ça qui déjà dans la production moko ya Luanda. Facteur Robeta. Ensuite à moi ba décalage à ton ya ba nini et ça là que to komana nouté to koma sousouté to tia on a date moko ultérieure et tant to ko zongisa masolo ya koya Robeta pe koto ya ko betela bande na biso bazala awa na kati ya Luanda ba mona biso ba mona nga pe kala. OK. Bavina nga ba mona nga kala ya kala. Namona ko zaina ba nise ba mwela. Voilà, bavina nga ba nise ba mwela ba sele manzomi. Ba ya pikiteso ba sido mamanganga. Sido le guide mamanganga. Le guide voilà. Ba Pablo Kin, le véritable déclarant. Mais okutani déjà na Alain Visor. Donc Alain Visor na yebi ke toza na e pas aussi pas président ya ba Warrior. Ouais, il faut to kutana par rapport à la popo na ya la bail. Bo fondé Liakis. Fondé Liakis déjà toza gi na e. OK. Toza gi na e par rapport au ya la popo na ya la bail. Donc voilà, donc tant et ça dit que na du programme à Roya et merci beaucoup na Lady Maître Patrick Beckham à son tagi que dans un programme P à Roya Koto entre artistes ça parle hein? Oui, et moi tu sais que dans Arabiana Batutu dans Arabiana Batutu mais ce cas mutanga qui comment pandi pembechero dans Arabiana Batutu te quand on le bit nga artiste mboka mais so ne mutanga qui ne moi mu pandi mukazo ane moi pembechero mais tu as un problème na koya na t'inquiète pas na vani na yo pembeza pembeza nango ande ça que Patrick Beckham l'a dit mettre par son amour alors ben na sala invité na un Atlantico et puis na Mathieu 77 et bisomoko programme na biso les 18. OK. Voilà, donc programme la biso qui les 18 elle est dit mettre non ceux qui ponte à na Luanda il faut aller kana na podium poto utai koyemba penze momoko TikTok. Auto pesa qui ba mourir à bonne musique TikTok bato ba se pela na ona ya bato ba se pela na makasi. Donc pourquoi pas ko remercier et puis awezanga neni et na ça été jomo ba ya kiawa a mati a keka na podium a bato bongo le quoi ba monier invité non c'est-à-dire ça parlait entre artistes et les producteurs voilà. Donc affiche qui déjà que l'artiste Mignon Abraham sera au ciné Atlantico sur invitation et à frère Naé Patrick Beckham, c'est-à-dire il y aura un temps na Katia concert à Roya ko prester. Roya na on a ciné Atlantico comme invité. Penses-tu que parce que na côté nous surtout intérêt ça là. Intérêt à Beckham na présence nous akini ou peut baki c'est là qui visibilité to baki c'est là qui est le romanco ou yonde à baki c'est lui selon yo. Non intérêt à artiste c'est ça là artiste non ça baki c'est la moninga et loko. On se comprend hein. Yo yako baki c'est la Patrick Beckham et loko. Non Patrick Beckham baki c'est le loko. Pourquoi? Yo baki c'est lié. Non nga baki c'est le visibilité nanga. C'est tout. Comprendre hein? Des appels à moi 2-3 personnes balanda ki yo. Mais oui, parce que bat bayebi kenaït. Ba mourir à bonne musique balandinga ba fanatique ba vrai à wenge. BCBG bayaki te bayaki. Donc ngam nazo informé. Ah, tikako. Est-ce que na kuko informé vite fait? Vas-y. Il y avait des fanatiques de wenge BCBG bazalaki. Il y avait des fanatiques qui a wenge. S'il vous plaît. Mais BCBG s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, les fanatiques, il y a des warriors. Est-ce que tout le monde moi et BCBG, on n'a pas de problème. Moi et Papa Chéri, on n'a pas de problème. Non, non, problème est raté. Problème est raté, papa. Problème est raté. Ngai,
naza musicien on a travaillé pour la BCBG pendant 17 ans. Alors problème n'a rien outa net wapi. C'est problème mais outa ke yo comme warrior. Non, warrior papa. Il y a pas na ba grade. Papa, toi qui n'as bien papa chéri outa on ça l'émission Awa tout à l'heure en France. Bah tout n'a papa chéri ici là de la froideur et zana fali pour pas aigle warrior suprême. Papa chéri ba qui a ça dit parler. Sigoyo warrior ce que c'est un diamant là ça dit faut t'en parler OK ça c'est un diamant wolo pembe ngwana noni omoninga naninga papa chéri boleko naninga papa chéri koleka na ba fan parce que biso neto travailler na BCBG papa chéri bi kozo lingo flatter te non na est-ce qu'on a pembe ya lufula siko biso neto za ki ba sociétaire ya BCBG. J'ai travaillé pendant 17 ans. Comprends? Ce que je suis aujourd'hui, la mignon après que tu vois ici là. Poye banga c'est papa chéri. Vous comprenez? Hein? Alors je lui dois de respect immense et compassible. Comprenez? Et pour na intérêt à carrière nanga. Lokola ba fan na biso ba ki na mwandenge ka yebika ne BCG fonctionnaire so longo ya on te laisse voilà fona za na côté oyo au moins na tie photo na nga ba to ba commenter na za na ba warrior ça dit ba fan na nga pe ba warrior et puis nga moko gouverneur est-ce que nga na za mwana ya papa chéri papa chéri aloba bana ba te batutu ba oboya ke bana ba te wana bango ngana yebi ke wana bitamika ko za mwana père na biso ozo comprendre wana bango ngana bike ya ka père na biso mais pire petit ya aigle du cap la merveille champion webi ke balobi osopani nani Patrick Bekama villageois Fabregas na ba warrior et Simba rakutu papa na lobi Fabregas abeta rapa ba warrior ba pembe non ngana okota na émotion na te mais yango nezo ba mara yoka papa parce que ba bio sopani forne nazo zelo si ça reposer une question à répondre Fabregas abengisa yo na Sina Atlantico oyepe mbango. Non, si Monisco place musique na biso Congo ezo kufela yango wana. Non papa, nous sommes deux artistes. Entre artiste et artiste, il y a pas un trait d'union. Entre artiste et artiste, la musique n'a pas de frontières. Vous comprenez? Tu vas na ka to mona ki vient à biso à Wilo Longomba, invité à Fali pour pas aigle dans le stade des Martyrs. Tant on vient à biso à Wilo Obeta Drum, est-ce que yo yeba aigle? Non. Donc, ce qu'il y a, et maintenant, dans le stade, il y a aigle, il y a comme il faut musicien. Il vient de sortir son opus là, avec Inons. Donc, il reste toujours l'artiste musicien. Mais moi, quand je suis un musicien, quand j'ai été, quand j'y étais, dans Wenge BCBG, il y avait côté papa chéri yango kuna ya Noël nyamakanda we ransoto pesa na mbote. Au moins ko ba miel azate nanu. Vous comprenez? Vous tu miel na kati andenge ni na pousa na bopo na mono ndi oyo kai bien te. Aza kité. Vous comprenez? Ça dit biso ne ba koko, biso ne kasi. Oyaki na komona na FC ko na kuyi na rozwa moko. Biso ne ba koko di koko. Comprenez? Ba koko di koko. Bien. C'est-à-dire, ngane na bo na la intérêt nanga. Ata bébé tchanda invité nga na okende. Vous comprenez? Notre intérêt nanga. Donc yo ne ozana ngo bisa batu ke ba polémique ba combat ya fali za yote. Na lobby bato ba bundisa fali ba bundisa ko esa c'est na lobby na lobby omoni na zaboy. Mutu nini a se prononcer. Tangelanga comme artiste musicien moko aye na télévision à se prononcer que ngane na aboene na artiste musicien na bundisa fali ba posa ba tebele ba question na ba TV ba boya na bango ba ko baloba ngote ça dit muta bundisa mutu déjà zate comment ya artiste musicien congolais nyonso eza komananga soki Wizkid petit wana de Bordeaux na uta ogangela
Pour nga mekanga déconner les aigles na ogangela. So ba gang ba manquer. Mais oui, so ba manquer ba on a bisaye. Anga manquer, tant on manquer ça on manquer patrie mobimba. Ça dit na ko lingate petit mo ba ivoirien net ba Davido pour na balar na a manquer peut-être Fabregas, a manquer peut-être Héritier. On se comprend parce que on a ce que comme Iboalou, ba jitunga. Non, yo mutoye na kombo ya Fabregas. Papa, c'est ce qu'on t'a niveau zota. Dans na kata histoire. Donc, nde na yeboy. Na yaki d'abord na invitation ya libo. Moni date na ngeza le 18. OK. Voilà. Donc yo za kimia. O venir na ponta de l'Anstel Mac. On a OK au bando répéter. Madiba. Na répéter. Bakosi. Voilà. Na répéter na kin. Ah, ponta, oui, tourisme était. Au monde nga likolo nini? Ya podium. Merci artiste et musicien. Et puis affiche bimeza concert. Voilà. Producteur nan. De concert auto beta liboso producteur na ngweza Joël Matubakana. Ah, yekaka. Voilà. Bosolo li bien. Menga yot. Ah. Voilà. Mon ponta. Producteur ça Joël Matubakana, mais je suis là en Angola, s'il faut bouger, je dois bouger hein. Ponta. Voilà. Vous avez raison. Voilà. Mais total a signé Atlantico yona lekinayo Patrick Beka. Tenga benga batu baleki, te batu benga batu ba petit frère, ba jeune frère, wana ba miel ba nini. Fallait pas benga batu ba petit. Te wana pena ba petit a solo. Biso sko batu bana droit benga biso ba petit za ba fali, ipupa aigle ba ferré. Comprendre hein? Ba vena biso ba Montana, ba vena biso ba Mondogo, Sam Chintu, o compa ba vena biso ba Emile Alias, ba vena biso ba Rio, ba Gilles Kibens. Ça dit ba onde ba na droit ko benga biso ba jeune frère. Même ba mesoute. Ça dit o moni neto vana ba wana ya kulutu. Vous comprenez hein? Nga ko kangote na lelo o moni ki jeune frère moko batu ba ya o benga batu na ba TV za no ya odimine. Parce que bilonga lingaka te yango wana. Alors batu baza ba responsable ba orchestre na bango bana papa pena ya bana kwa. Omona jomongo bo po aide mo libundi banini ayo jeune frère. Nandi bilonga na lingaka te yango wana. D'accord. Vous comprenez? Yango moni na benga ki masalanga NF. Ay masalanga NF nga ma trébiché moi vite fait côté ya jeune frère non Fuji. C'est mon ami. OK. Ouais, c'est mon ami. Quand on a commencé ce monde d'amitié, nous on était déjà ensemble depuis la nuit du temps. Anga bungaka moi dimi kenenzela wana on a benga qui entre frères et amis. Tene ko mala sima folo ba c'est mon frère. Hein ko kende susu na nzela tenga na yara. Non, des aiki na non batu solo li. Comprendre hein? Parce que batu ba yebi que batu ba yebi que non Fuji à la master ya Abraham. Non, pendant que la âge ba énuméra ngote parce que l'amitié n'a pas d'âge déjà. Et alors biso to ça la famille. Quand na kata famille, pour so muto talibo déjà moi la famille déjà. On a habité. So muto talibo ya on a déjà que non Fuji est plus âgé que Mignon Abraham. Non, mutape monter na ya bien. OK. So muto talibo muto mona. Ya rappel andeka batna mukilité que. Voilà, ne ba rappel wana ne peut pas ngasko na pas na ngai ne ko taraté déjà. Mais c'est un frère. Non, un jeune partout. Un jeune partout, t'inquiète pas. Un jeune partout. Non, mais ma tête. Non, c'est mon frère, on se parle bien. C'est un frère, c'est mon ami. À côté BCB j'avant yo. Donc au côté BCB j'ai un problème. À côté maison mère avant. Non, c'est pas un problème. La hiérarchie a elle bosso na normal. Et puis tant il y a zakuna. Et puis tant il y a komi kuna. Ngasko maman na komi boy. Toza celle de jeunes. Oh tozala y na maison mère na BCBG. OK. Voilà. D'accord. Ah pembe za na ya za pena permanent. Mais za te ya ko piquer baninga na eka bo héritier vraiment va na eka na e ba non. Et que na za bo na staff na za ekipe. Ngala fse na mona wenga solo. Ça dit staff pena ba to héritier ba benginga. Ozo comprendre ba bia to bengi na compte ya wengi.
na vandi be na bata bese deja ba inga to benga na compte ya wenge na vandi be bata maison même ba benga yona biso ke ngana mwana wenge ya d'abord ya musisa et puis na suka nango senti pena ke warrior akoti makambo ki boko les aki ya kosepela problème au tir la rosalate la Ciné Atlantique au poteau clôturer émission. De retour sur ce plateau mesdames et messieurs. En tout cas, moi de la femme, un grand merci à Moïse Nondi. Moïse Nondi, joyeux anniversaire à toi, mon petit frère. Yabotamaki, abotamaki le 9 mars, dans le petit mère. Moïse Nondi. Joyeux anniversaire, je te souhaite que du bonheur, la longévité et la bonne santé. Surtout longo nyana maman botayo. Aussi manzete te nzete bukanaka simbe bende pour mon bakoko na bakoko lolo. Moïse Nondi, happy birthday to you. Merci beaucoup Mignon Abraham. To comme na biso na suka ba programme na yo pesi biso eza le 18. Donc ngai lobisu naza invité. On va te passer qui lobi concert kataki. Pause. Voilà. Donc lelo lisu samedi lelo peso za su awa na lelo tozana palanka po bana palanka bana posa mona ponta de lance. OK ya on moni concert au pesa ba artiste msuswa to esa e baba bengu ka te po utaki wenge o telema ina papa chéri o telema ina vina biso we non fo ban makamno so bana ona se baba rezebele la ba petrangolo na ba palanka o bando beta na ona no Ciné Atlantique ya sala makamlugo la ngai miel de son sala makamlugo anga bano na ba bar ba beta ka concert na bar ya o bando beta na ona ba bar na ba nini après o yeti na lukuto comme na niveau la ngato bandi malamo Atlantique de yondo zano le ka miel mais ayebiti zela disque nanga passe en or ningezoya passe en or tango e bima nde o comprendre nde batu ba o comprendre que joyo avant na pena na vraiment unité de mesure papa chéri et puis ada petit aigle au télé concert Ibrato. Ouais, bravo na yale na talent au talent ouais c'est bon na nini na village Chentemba. Bravo. Balle de match, Formule 7, Legende, il y a Kofi Olomide, Gomme, il y a Fabregas, Balbom et Bimi Dynasty. Ce qui est classé en termes, il y a classement. Au classé, le premier. Malheureusement, on a parade, journaliste prima kabiso. Moi je pense que tous les artistes babimisi album na bango ça va tozo yoka yorana tozo validé ndengo tambola na Angola artiste nino zo kazo beta mingi non dina on a kati Angola déjà nayoki mede nayoki ango nayoki son altesse non babanzembo nayoki Son Altesse, il y a Fabregas. Son Altesse, Nayoki, Anganalila Kibutu, mon Bimbalokola bébé, Yazamala de Passamototo, Libu, Kobela Nanga, Bungolokola bébé, Kaliki le comia pédiatre, Ngaina Komi Lokola Mokolo Oyo. Nazole la Passalino, Medulari, Sangani émotion. Lokola moto katani lokolo na accident o ya train na émission félicitations à Zulu et puis na yoki achuda ngenge na vena ngari yo pe na yokaki na vena nga kibens na yoki moi tswaka moni mo viena nga ba lubunzi ba viena ngai kola na kate soto swani na vena ngai après mutu ayeso neni okopona nzembo wana ya Zule mande na oyo mingi et puis esali bongo pourquoi esali ya mbona bato BCBG faut ba betela ngama na komi nzembo na ndenge Zule maza na komi nzembo ne Zule maza une belle chanson mais oui
Voilà, donc ozomona ke molimo misisa et Pierre eza kaka. Mais pesa nga mbote nde bo pesa biso mbote ko. Mbote nga muna senya. Merci. Faut mbote bimaka. C'est-à-dire, moi je ne suis pas un artiste de moindre, papa. Ah, Zulema mtakoma banzembo. Quand on a ébisioté, n'ebise na yema na balle de match. Na tia pe banzembo. Donc avant tout zalate na sala ba voko na yemba banzembo. C'est-à-dire na komi nzembo na moni Zulema ka nenga oyemba en tant que artiste. Na bi Zulema na opeso nzembo oye kokani na yo. C'est-à-dire esprit, état d'esprit mignon Abraham mena mongongo ya Zulema machine à musique et beti. Voilà. Donc bafan na biso ya BCBG faut pas comprendre que celle non, Zulema déjà Papa chéri ba ekopesi Zulema. Mais oui, oui no soyebi. Donc bande ko na biso faut ba na posa ba betela ngaka maboko balo bananga ta Abraham. Mais bravo. Ça la pe makambo bien boy balinga balongola vocal na hote te esengaki histoire ekomama boy na keiva na yemba na kati. Est-ce que na bolingo na sali morto vivant des minutes avion d'amour et décoller salicage au carbonisé motema na ngai molimo etikali rescapé choisir biblie wuti ngasi kona ya malgré distance kaboli likala na mabili blazo makelela mi pepe ba avion ba voiture na ba fusil na mokilité na maite kasi na libumu ya mbisa nzamba yokaki kolela ya Jonas nazolela penino zokangate menada teolo wana zule Didi Kalomba esuse ya mama comprends passe na moteur voilà na yemba même vocal na kati 20 même vocal na kati d'accord na yemba na vocal na kati c'est-à-dire on a commis nzembo ya kitoko boy ya yembi mokide esepeli. Donc vous bête la maboko vous bête peu mignon aba maboko malobi aloba ngote ke yo mto pesa nzembo ti lelo alobi ngote non c'est ingratitude comment non c'est pas un problème ate a auto loba en émission mo alobi ngo ouais OK problème té la famille est sacrée papa merci beaucoup to sisi émission to tema biso to tema biso voilà non du premier Kung Fu Looking le style du maître le style du sensei. Deni au moni looking. Ça va. Mon pésinga félicitations. Non, félicitations avec design. Ouais. Merci beaucoup. Kung Fu. Avant que tout, au cas moi pourquoi nena commune ma bon faut cas moi na nous code moral. Comme rande mo sara pa bi pa lobi ba qui s'appelle l'Europe kende lo mo échanger na ngote na kata. Te changer mais logo yo changer tant et logo ezanga na BCBG zaka avoir nanga BCBG za papa chéri papa ba tout na BCBG on ba société ba travailler. Merci beaucoup. Jour à moko pe okoko kende tous la monde na biso. Merci ya tata te maman. Donc je salue venanga Anissé Bamwela prêtre et puis na pesi venanga Kolivila. Pour Nadjana Mabele, sans oublier Venanga Alex Fumunti, et puis Patrick Difouana, Bambo Théâtre Odilon Mampouya, que je le salue, et puis je salue Noko Jidoka Loyalu, pour Naza vraiment na Mabele. Et Bobo Lokonga, Yoyebi, Nengeto Solaki, Bo Ave da Fatu, Bambo Théâtre, Bo Avida, Fatu Bo Avida. Venangai Onyx Diendelo, Bambo Gervier Diendelo, Papi Mongo honorable Bambote Nayo. D'accord. Et puis sans oublier Sele Manzombi. Drapeau blanc. Voilà. Tony Gimpio Kabling. Opesa Mige Sara Mbote. Ouais. Mon grosso ya Kabelo Mige Sara. Na kati ya kikolo wana mutaleki azate. Ouais, na pesi Mige Sara mon grosso ya Kabelo. Mais petite sœur na kina na posa ya Kabelo. Ya Kabelo. Mige Sara. Mon grosso taka mon grosso détaillé ga pesi. Voilà. Mais design Léo, ça va. Kung Fu Looking. Voilà, Kung Fu Looking, ouais, ça va. Kung Fu Looking, d'été au mot fortis, au mot Kung Fu Looking. Ça va. Voilà.
La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.